Lisoto kobetela yo esalami bongo na Royaume-Uni to benga yango nini yaya oyo ezali kindoki malédiction to eloko nini jeune fille to mama ya âge ya 18 ans jeune fille oyo atiki mwana na ya une année 8 mois pour ne pas dire 20 mois atiki mwana la kangé na ndako na chambre ake ko fêter anniversaire na ye alongwe na ville oya Brixton ake ko fêter anniversaire na ye na Londres yaya asali 6 jours aya kozonga boya kuti bébé asi ya kufa yaya nani abomaki bébé wana esalamaki ndenge nini pona nini ye akene ko fêter anniversaire na ye na Londres asala 6 jours est-ce que abosanaki ke atiki bébé na ndako to ndenge nini et puis jeune maman azali bongo na 18 ans il a botaki na âge na 16 ans et quelques to ba 17 ans et quelques maman na yazala ka wapi ba parents ba réagir ndenge nini l'état alobi nini pona ka oyo nani abumi mwana ye to ba bandi ba kotaki na ndako yango lisoto kobetela olelo yaya kodisa yaya basi ba kota yaya mwasi kota yaya mobali kota po mukili oyo ezali pasi makamana mukili oyo eza mawa yango lisoto kobetela yo lelo. Tokene bongo na République démocratique du Congo, précisément na Congo central, na Kisantu, et pas wapi yaya. Oh, vous allez komona wana ezali bakuluna te. Les étudiants se sont transformés na bakuluna. Yaya, bagarre entre étudiants à ISTEM, Kisantu na Université Congo yaya pasi ya kosakala te. Bitumba oye comme le ko ya comme le ko la Palestine na Israël papa. Bande ba banda kubunda qu'est-ce qui ne va pas. Et cela qui ne nini ba tumbi ISTEM Kisantu na ndenge ya kusakala te pesi pasi tukobeti lo solo oh qu'est-ce qui s'est passé ba député ya Kisantu bozali wapi ba ressortissant ya Kisantu bozali wapi Jacques Bawa puissance yo député candidat ya Kisantu te makambi ya boy et pesi pasi ya to ko développer okaka na émission ya lelo bana Kisantu mawa boye pena somo totika kaka na République démocratique du Congo cette fois-ci to na Ituri yaya ba ça rabio tika ko yiba eza na ba to soko yibie akotika justice ntambe sala kasi ba misusu akolagisa oke oziwana zali eloko ya ote garçon bozali komona wana tala maboko na ye ndenge tondi banzinzi ndengo wa zali banzinzi te kasi banzoi ayibi alors kolo eloko ayiba ki wana to yebite ayiba ki nini pona ko pesa épédition ba bimisie banzoi na maboko atika lega fixe ndengo moya budget ya banzoi na ko soit eleki donc moya la route ezali te passe ya ko sakate botika ki muyibi boye mawa mingi to ko zonga na okaka na émission ya lelo. Yaya image oyo epesinga mutu ko so epesinga vertige to sala attention bande ko kala mingi te ba siècle oyo zali ko ya yekola ka métier yaya soki obino ngala beta ka libanga o ngala sala ka na restaurant ngala ka travail ya ba volonté ya keba mondele asali ba robot obali komona ko sala remplacer par batu yaya minde balinga mi ko la restaurant alors bali komona ba noir gena pa na bango yaya ba robot bali komona wana kala mingi te na mi ko ko ya okokota na salon de coiffure ba robot ne ba osala okena restaurant ba ba servir ba robot okena hôpital ba robot ba causation na besoin ya batu mingi de penate batu misala chômage kokota ya siko yo métier oyeba kité muto ko suko apna mokili oyo to benga yango nini eza développement technologie to balingi su bato mukilité siko bakotika la banani est-ce que yango wana te babanda ko bomba biso na moyenne surtout pour batika ba robot bango moka ba décider batika la mukili oyo est-ce que bakolonga to bakolonga te mais yaya expérience yango bomun déjà ba robot wana kala mingi te kusala misala na place ya bato to ko suka wapi pasi to ko développer yango kaka na émission ya lelo mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro Radio Collective ya Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Kinshasa yokela ngai eloko oyodi bino batu bozalaka na posa ya kopase babon moment na babon séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po batieli bino bachambre ya qualité oyo eza na baclimatisation ya kitoko bambetu ya somo na banorme international eza mpe na baoreiller de rêve ebongo badouche na bango soki okoti ndeti kaka oza na mikili ya poto soki oza na kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo
po kokota internet ndeti kaka oza na Paris po kaka ba séjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel. Okanisi esili tintin awa na Genesis Hotel acheli bino salle de fête salon Congo pour na ba mariage, ba conférence, ba réunion, pe ba anniversaire de rêve na bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage kitoko po na etika la souvenir ya vie na bino mobimba. Bopesa confiance na salle de fête salon Congo po bokozala na bino de cité awa na salle de fête salon Congo ata boza na nombre ya combien bokozala na bino mobimba po musique eza au rendez-vous, climatiseur elenda kaka ndenge bozomona batu nyonso bapesa confiance na salle de fête salon Congo batikala jamais kozala desidi tala awa na salle de fête salon Congo baza na bango na problème ya courant te po baza na mopanke na groupe électrogène oyo esalaka 24 heures sur 24 heures, musique toujours au rendez-vous. Baza na espace moko ya balcon ya munene po na bino batu bolingaka kozwa mopepe kitoko po esala eloko ti. Ah oui, masolo ya bakuzu botikela bango kuna kasi masolo ya salle de fête pe hotel ya qualité botikela Genesis Hotel po awa soki okoti lokola kaka oza na paradis. Kidimie otuninga ya adresse zwami wapi soit papier na stylo po koma Genesis Hotel et zwami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 oza na yo mobimba to pebenga bango na ba numéro eza affiché na ba poste de télévision na bino okozala jamais desi. Ah, Genesis Hotel bandaka lozalaki wapi tala ndenge ba congolais basali ba mariage na bango na ba salle de fête ya Mwanza pe ba séjour na bango na ba hotel oyo ezangela tina o tolobaki te tolobi. Mbote na bino bande ko balandi ya radio loko télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesa kana programme oyo radio lokole masolo et pa ya pito kuta la ka na ko beta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général. Mingi ya biso batu ya Mangala ya oza na Ituri, oza na Goma, oza na Bukavu, oza na Luxembourg, oza na Benin, oza na Sénégal, oza na Italie pa mama Chantal, oza na bongo na États-Unis d'Amérique. Tala émission na bino yangoyo. Merci na confiance et fidélité au Pesa biso. Soki oyebi biso, merci beaucoup. Nous reconnaissons on a cette gratitude là vis-à-vis ya bat oyo ba yebiso. Kasi soki yo oyebi biso te yebake babenga kabiso papa ya Sedek fiston Pelende walande komona biso. Yaya na senga kana soki okoti eloko ya liboso yo otiana j'aime. Soko zali abonné, c'est bon. Kasi, ceux qui ont zali abonné, temba liboso, au monde biso par hasard la YouTube parce que va ndeko belé. Parce que mon biso par hasard la YouTube, merci. Wana nzambe osala nguya azo faire découvrir chaîne oyo bandeko ba découvrir yango chaque jour, c'est ça. Yaya, kotika ka ndeko découvrir radio lokole moko te yo muto yebi radio lokole. Panzaka sango. Panzaka ba lien, kabola lien, boaka na Facebook, na ba WhatsApp, ba groupe WhatsApp nyonso tu yaya, bino na groupe WhatsApp, boboka ka makambu ya mabe ya kofinga batu. Be monsieur lokola radio lokole be monsieur oyo ezoko sangisa ba libota, ma bota nyonso tano ba bis o na radio lokole et ça y est le seul programme, la seule émission oyo papa na mama na bana ba vanda ka esika moko ba ali kotala na suka nango ba sera quelque chose pour la unité au partager. Partagez dans ma place vraiment sur tout Tinda. Papa, tuna mama, on s'abonne déjà. Maman, tuna papa, on s'abonne botna ya mibali ya basi. Est-ce que ba s'abonne déjà? Ta la chaîne d'abinu yangoyo. Oyo bofanda kaminos ensemble. Na suka nango bozu quelque chose. Te, c'est que bien. Donc na nango ndengo wana. Ya ko bossa na te ko sala mo un clin d'œil window shopping na sponsor officiel de la chaîne Oyo Michael Josh groupe to Griff ya mwana mboka oyo otomona bende na biso na mboka ya bapaya siège ya Michael Josh ezali bongo na États-Unis d'Amérique ya côté na site soki okoki côté na site te bandoko belé batoko côté na site te kasi tango bengi biso to continue la lien ya site wana to peut te repasser le numéro ya Michael Josh yombo o solo na ye bino bato teka ba super wax bino bato bolinga bilamba ya kolata grifo ya paya to pekisi yote meliboso boalu boaji tunga tala tombola bendele ya mwana mboka jusqu'à quand to kumisa biloko ya bapaya liboso na bisiko ya bisomoko bapaya bakoya sima yaya soko koti bongo na site ya Michael Josh
okomona ba super wax hollandais ya moins cher au sakalate 95 € ya pamba aujourd'hui sia ya super wax hollandais original. Est-ce que okomi pour beaucoup plus de détails yo benga biso okosa numéro ya Mike Josh to ko taper na site kaka yo moko comprendre to kena ndengo wana. Est-ce que okomi c'est que bien kobosa na pété bande ko so ke Kinshasa ola la kabongo na Genesis Hotel. Et là veut dire il y a des Congolais oyo akendaki libanda azui mayele azui mwa katukubianza aye ko investir na mboka tala ba Genesis Hotel ya hôtel na dimension kaka lo wasana Paris kaka lo wasana Afrique du Sud mongo boy to tombola te. Et puis chambre moins cher ya appartement moins cher osola la confort netika ozana mikili ya poto netika ozana Australie netika na Afrique du Sud ya ça na musikate na Kanda numéro 8 na commune ya Kasavubu. Est-ce que komi ba numéro za liwana publicité koleka benga bongo Genesis Hotel au sala réservation te ya meka kitoko soki pe olingi ba ko zo na aéroport ba ko ya ba na aéroport ba ti na hôtel au vende kitoko ya to di marambo ya boyo. Vous comprenez c'est que bien meka au centre Genesis Hotel vraiment kitoko parce que biso awa solo le karaté awa solo kaka solo nde kaka awa ba mange ya kate. Vous comprenez c'est que bien to kana ndengo wana meka Genesis Hotel vous comprenez que baza mystique c'est que bien yambo to betelo li solo tika to développer bongo ba titre obo modi bongo na sommaire to kene mbala moko na République démocratique du Congo mingi na Kisantu na une système Kisantu na université Congo ya ba kuluna automesa na Kinshasa et comme na Congo central et comme na Katanga oyo bazali komona ba image yotamwa na réseaux sociaux wana ezali ba kuluna te ezali ba étudiant ya étudiant ezali mutu oyo azali mutu ya valeur cadre ya lobby ya mboka mais étudiants na Congo central na Kisantu ils se sont transformés na kuluna. Qu'est-ce qui s'est passé ya yepesi pasi image bali komona wale zali système ya Kisantu comment est-ce que batumbi yango banani batumbi yango ezali bon ba étudiants ya université Congo. Qu'est-ce qui s'est passé au juste yaya? Qu'est-ce qui s'est passé? Il paraît, on n'a pas de précision. Surtout une précision, mais il y a que système ya Kisantu batumbi yango. Il paraît, étudiant, il y a système, babaner okende okunda ebembe na bango muninga na kufa ki bake bakundi ebembe tango ba ozonga ba mbwakela bango entre bango na université Congo na ba étudiant ya système. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Bambwa kele wana pesi femme ale babandi ko bunda bango na bango wana ba étudiant ya université Congo ba yebongo na système ba tumbi système ne bomo na wana ya ngo université ngo pe ko l'école primaire bo ne ko secondaire et ça rende to ka ba université ngo qui a di mingi qui a de kubenu siko pesi pasi flamme pesi tango ba tumbi système de wana ba étudiant ya système bango ba telemi pe ba kepesi ko ba tumba nini université Congo tala désordre gouverneur ya Congo central ozali wapi bakam oyo ezali ko sala mana Kisantu ya pasi ya ko sakana te mais ba pesi pression ba riboye ba étudiant mingi ba sala na université ya Congo wana to pe na Kisantu na système Kisantu et ça ba ezaka mingi mana bana Kisantu te ba utaka mingi Kinshasa ba utaka mingi Matadi et Konso ba ka kutanga wana bango ba maraki kuluna kuna na Congo central to neni ezo pesa pasi ya kosaka te makambo ya boye ya et puis likambu o ezamba liboso te moi je me rappelle encore à l'époque kala to ka pe ba manungu ya boye ba étudiant ya système ba zo buna ba étudiant ya université Congo na ba Congo kuna ezalaka yombe ba tumba ka pe ka système je crois Basalaka 4 mois je crois otanga te pas bon ça système alors ba étudiant ba fana na Kinshasa moi ba kende salaka te salaka so ba kanyoka na carte d'étudiant mi balem so ba kangi bino. Je me rappelle à l'époque, je crois, c'est vrai, Zaïd Ngoma est vice-président, je me rappelle plus, mais je sais que Zaïd Ngoma est côté à moi, ordre Kuna, pas si yaya, ceux qui sont étudiants, cadre et lobby, c'est c'est que l'éducation n'a plus sa valeur, c'est que l'éducation n'a plus sa place. Étudiant, cadre et lobby, lobby, bien pays lobby. Alors, vous avez étudiant, espoir et lobby. Alors, vous allez amener qui coulot na pouvoir. Mabe Koti,
maman, papa, moi na yo que des universités, moi na yo que des systèmes instituts supérieurs. Cela ne veut pas dire que exclut contrôle. Non, azaka ka moi na. Talisa moi na. Ya moi si. Hier mobali, OK système, OK université songolo par OK pour apprendre pour lobby au sunga mboka o ekolo Congo. O ba cadre ba presque plus. Ils ont fait ça passe. Siko boye sangai. Bitumba boye. Bakende complexe bana ya kuluna bazobunda bango na machette et comme asiko mabanga ya soko tali image oyo ko pesa yo passe ba musu ba kati maboko ya image wana la nabiso na groupe WhatsApp Radio Le Collet Gold ba membre d'honneur bokomi ba membre d'honneur ya Radio Le Collet mikolo boza gâter ba image to ko tsango awate pour YouTube ba rolingate il faut tsango na groupe Gold ya Radio Le Collet pour le monde commerce ba kati betidem su maboko makila ya mabanga ya moto. Vous prenez votre temps ya ko mabanga ya moto o ba marabaninga et non c'est pas gentil et puis si pas c'est étudiant bongo on peut pas autoriser. Donc ba député ya Kisantu ya Matadi en fait ya Congo central botala makambu oyo ba parents pe bo benda bana bino mato ina ko lika ke soki ba étudiant wana ba sali bango bongote ba sali ba na ba parents na bango ba parents ba ko sa pe soit na Kinshasa na Matadi to na province mususu benda mwana mato benga mwana na yo ba zonga ba replay ba tek makambu oyo po mama mingi victime ozala nini ezo pesa passe ba étudiant. Est-ce que vous vous rappelez encore l'opération Lititi Mboka soki makambu oyo ezongi susu basali Lititi Mboka boko ndima yango to boko ndima yango te et puis comme nini o ba kondi ba bomi batu o likam non quand les étudiants font des désordres aboyés bozo monde yango te. Alors moi je me demande réellement soki et ça n'est pas étudiant ba ngombo ya système ba bundana ba étudiant ya université Congo to siko ba infiltrer ba koti ba ko alinga désordre ba koti ba comme son munene et puis si passe sika ba tumbi université ba tumbi système de ngwana ba dossier ba te ko suka ndenge nini ba étudiant o ba ke des classes ba ko suka ndenge nini bomoni Tommy tu es retard bisomoko. Est-ce que vous devez raisonner? Mais étudier par exemple malam ya mayele boye mawamingi. Où allons-nous avec ce pays? Passier, gouverneur à Congo central. D'ailleurs, recteur à l'université et Congo déjà ndenge ya ebi ki ça appartant. Na recteur Koto ya Istem, ebi ki de Mamatro. Vous êtes incapable de maîtriser vos étudiants. Boye mawamingi. On n'a pas besoin de gens comme ça. Nous voulons des gens compétents, les gens qu'il faut à la place qu'il faut, non des bandits. Na pouvoir et puis si pas si y a dans 3 mois d'élection à Kambia Boy. À qui la faute? On ne sait pas. Ne votez pas pour la polo. Votez pour la sentimenté. Votez pour l'avenir. Si vous avez voté Kuluna, il y a ça à Kuluna l'université, à quoi il m'a conduit au député, tu voter. Kakaboy. Non. Là, je fais un clin d'œil. Na député, ou ya futur député, il y a pas qui sent tout. Jack Bauer puissance combien? Voilà. Tu peux essayer chance à Kolonga. Autre le bagité, to lobby. Totika la kaka na République démocratique du Congo cette fois-ci to kende bongo na Ituri et pa wapi et pesi somo ya ba image oyo ezoko pesa somo ezoko lelisa ya photo bali ko mona kasi image soki olingo mona ngo kende bongo na groupe Gold Radio Le Collet pa image msusu les sensible to ko tia ngote ndeko mobali oyo bali ko mona ye azali bongo muyibi. Yaya, ndenge balobi mais on n'a pas de précision. Mais auto moni image wana ndeko wana maboko zo mona vimbi wana o azali banzoi. Ndeko boka lobi ayibaki eloko. Soka yibaki nini? Soka soki pe mwasi ya batu. Soki pe innocent on ne sait pas. Mais a monika la tongo boye banzoi batondi na maboko yaya. Yo mto la kamuyibi keba. Yo mto so rabasi ya batu keba. Yo mto so rempoli keba. Et ça n'a pas tout ça simba bloko na bangote ko simba te ya contente-toi de ce que tu as soko zangi loko senga ba ko pesa ya moyibi oto ba oyo et ça na niveau ka ya mukete mais bido ba to o bana ba bloko boy ba mi yibi ba mbasu pa yibi mutasali ba be azu mwasi na yo azu mba na yo ba kelo mbasu e ba to ba yiba so mo na gouvernement potala ba mpo ani est-ce que banzoi wana pena boy banzoi wana o ba kanyi mwana maboko na ye pena boy ba ko kaka ba konzamboka wana te. On ne doit pas se voir la face, on doit se dire la vérité. Parce que Congo a un abisso. Ceux qui ont l'obéli à monter, n'a pas l'obéli à monter. Dans le baka, ils ont une émission politique, mais ils ont un clin d'œil. Tu fais un amis. Banzo iwande batondeli mwana na maboko na eboye ba sui ka debika ndo njira swaka siko temps ba sui ebele azoyo ka sou pas cité comme les normal. Est-ce que banzo iwana boko tina ta pa boko ndimo ko te ba kanga banzo bakanga ni ngwana. Et puis on se soba nzoyi ba lende ngo bese no bongisa mboka.
ko yiba so na kesa l'état te soko yibi banzo ba olia osumbala o asa ba kotika te bino kana petit peuple okomona pe wana jeune garçon ba sale banzo indenge wana okomona yiba ka muke okomona yibi mbila o yibe ko muke bokangi banzo indenge wana o azu mo sa ngope ba betre ba chéri kaka bo sale indenge wana pasi yaya to encourager ote o yiba ko muke ko yiba te mais ça attention mu yibi ça na sukate ko zo eloko eza yote eza la kama be est-ce que okomi c'est que bien pasi image oyo ndenge moi mbaza ko lela ndenge za banzo ba ali ko bazi ko yawana kende bongo na groupe Gold Radio Lokole okomona yango une full pour awa toko chango full ndengwa te bande ko ya Radio Lokole Gold members o alingi akote na groupe WhatsApp Gold member benga na privé okokota kuna bande ko ya Gold member ya Gold members of Radio Lokole ya bozo ko na tête zo ko binote est-ce que bokomi bokomako hein bokoma sambino Radio Lokole ekosala mate est-ce que bokomi bokoma bino surtout bokoma na yebiki bokomi vous comprenez c'est que bien voilà et que na randengo wana kolingaka okota groupe Gold te pona ko sentiment ka ya kokota kota groupe so koti oyebi nengo koti kokota ka pona sentiment okota groupe te est-ce que bokomi c'est que bien to que na randengo wana voilà yaya où allons-nous faciliter na monde ne makamzusu et ça la ke ba to ba okoma ba chômeur Mabe Koti. Mokile comme la ça il faut yaya. Technologie nous pousse à inventer makamu oyo ezo casser ba misala ba tumususu yaya. Papa, maman, conseiller moi la kende kelasi. Kelasi zaka ate okel ba université, bloka ya minene yekola musala moko songolo. Yokola musala ya baboko ezali ebele. Moi na koza la mécanicien, moi na koza plombier pardon, moi la cause à maçon, moi la cause à makamie belé zali. Et le que comme ça biso bandeko, na bana oba oboto na poto. Bana oba oboto en Afrique du Sud, en fait, un pays où ils ont développé soi-disant. Bana badiko que des classes cité. Moi je suis à 18 ans, à moi cop, les États-Unis ba offre d'ailleurs moi $1000 par semaine. Moi $100 par semaine abino ngana kati classe. Au moins bana ba ngunda na biso ba ok na classe ya technologie comme niveau. Moi, je suis dans la classe, mais je suis coup de main dans un restaurant. Je suis $15 par semaine aux États-Unis. Je suis 20 euros par heure. Au moins, comme on a besoin de on néglige la classe. Il y a ma cambe comme une souka à qui changé. Il y a un robot comme on a pas libre tout. Mundele a sali robot technologie comme ma cache à sakalate. Ba robot on a ndé ba sala misala o miki. O ba misala miki ça a importance. Bon, ça a une importance à la rater mais musala oyo ezali remplaçable. Yo muto le sala la côte non, nga sala na restaurant. Nga sala aux États-Unis, na kep na ba sala na restaurant. Ouais, c'est ba job moi miki. Ba job wana e ko sala remplacé par ba robot. Tende restaurant au salaire quelque part, au salaire quelque part, au fallait au moins servir bien sur le salaire robot. Si vous yo musala restaurant. Yo au serveur dans restaurant si ko suka ngeni je préfère encore ce ko ling la restaurant ya zala maître d'hôtel parce que maître d'hôtel ataba robot ali wana yo mutu ba diriger ba robot sala boy si ko yo ce qui ozana sans diplôme au kedela ngo classe cité kaka ndengo wana oko sala ngeni okena ko servir batu o sala ba pesa ba pour boire ba type ba sala ba robot ono ngala viva kaka la misala ba volontaire ngai sur match na stade atoba luka ba volontaire ba futa rabiso moi 50 euros moi 100 euros la vivra à la fin du mois na mara moi 1000 euros na misala ki volontariat ya ba robo ba okena ba stade o ngai sécurité ngala lenga misala sécurité ngako ngako ba carton ngai misala nga delivery ya delivery ko livraison et ko comme ya ba robo ya to so la pembe. Toboy un jour on a ah papa fait ça le baki yango ya tu bis on a Radio Lokole ça yo et ça li messe et si quand tout le monde a relié communion na benga ka batu nyo surtout ba confrère ba ya boya ko zo matière bo ke nango ko partager pour na batu bika na ba on chaque fois to mettre ba solo pour na ko nuire te et c'est quand de quoi koi pour na yo ko ya te est-ce que boko mi oui to ke na randengo na Radio Lokole ya yebela vision ya au sala ka livraison au sala ka sécurité yo za bansa oyo nini boya area ngoyo tala ba robo bangwana image ya uti musika yaya et uti musika papa Fisto joie image o penye bandeko ba yekolaka oui c'est vrai bandeko suba ko ya mikolo
classe à la kimukolote yekola métier ming ba jeune moi ça me cœur yaya ba na biso ba ko en Afrique du Sud ba na biso ba ko na poto yaya moi na ko na poto on a la possibilité ya ko bata ministre na pays ozali on a la possibilité ya ko ba mutu munene parce que français on va oyebi français on va la bien anglophone oyebi anglais on va na pays allemand na bundes oyebi ki allemand on se défendre mais comment tu n'arrives pas à kozwa musala ya kitoko pona nini lokoso ya mbongo bana ba kote makama pamba o pimbo o nini pourquoi l'argent facile les parents apprenez à vos enfants à ne pas aimer l'argent mais plutôt à apprendre dans kelasi mbongo bo luka na ba ya basi mbongo bo luka ba ya mbali bokozo yango kende kelasi. Il y a des gens, bana msus o ba besoin ba luka papa na bango sala maman na bango sala batanga ta kelasi ba ozo yango te mais bino papa zo se sunga bino maman zo sunga bino boke bolinki kelasi te bolika ba peace job yaya mobali yaya moi so mo ni baninga na yo bazo menaka no ya to ça peace job oh non moi musala mo temporaire ko kendete concentre oui c'est vrai moi quand que jeune première jeune firo kende moi musala ya muke o sali yango ozuma quelque chose pour te supporter mais cela est à la mala mingi te concentre-toi na étude na yo étude na lo awa ezaka atokile ba classe ya milai ya université non yekola métier moko boy oyo en anglais, you know where to stand in case. In case. Yo, que ça la restauration, on se va avoir weta da musala oyo, ça la venir te, ça c'est qui weta ngo. Mais si on est en restauration, autant y maître d'école par exemple, comment communiquer la recette, comment diriger un restaurant. Tu peux être chef ya cuisine, ya hôtel moko songolo. Wala ta ba robot ba liwana ba diriger ba robot, ou yom to diriger ba robot na. Est-ce que parce que ba robot, ba ça ça ba ngo faire la mokonza mango. Toi ça il make sense en anglais. Est-ce que commis? Est-ce que commis? Est-ce que commis? Ya. Est-ce que commis to sur la pembe? O to lo ba kité, to lobby. Yebela, yekolaka busala er yango avant mabe koma. Vous comprenez? Yango zomona bazo ko freiner PR moko ba dossier mususu na mikili, ba nguna mususu do simba te passer ba komi na boule pena. Donc misala oya mikemiki à l'époque, natanga ki ndeko mo ane ko loba na vidéo moko bona ebite vidéo ak moi kala. Ay mais bino ba mindele. Ba série ya colonisation. Boba ne ko zo na makasi na Afrique. Bazo teka biso boke na biso ke sala misala. Siko biso moto bali ko mi yela na poto na bino kuna bali ko benga na biso ya to faciliter bino tâche to faciliter bino tâche on est ba ko so Afrique to mi yeli biso moko bino bali ko benga na biso bazo benga na biso po ani technologie c'est comme déjà parce que déjà ba robot oyo ba ko banda ko sala misala oyo biso il fallait que to sala. Vous comprenez? Si vous biso ba to kena derrière poto ngo kala yo mo to sala derrière 30 ans na poto tu verras un papa qui te dit moi j'ai fait 40 ans en Europe hein? Une maman qui te dit, moi j'ai fait 35 ans en Belgique. Oui, 35 ans en Belgique, c'est bien. Comment est-ce que moi, la tengue de moi, la musala malonga tenengeni. Aussi vrai que moi, la tenengeni. Moi, la musala ni sa salaka. Au boti, moi, la poto, à coli nègre, ni la poto français, ben na monoko. Il y a jeune fille, à bali ko wela mibali, na ba basi o bauti kisasa. Yo moi la poto, o so wela mibali ya kisasa, na moi la boti na kisasa. Et so pibino. Est-ce que vous commis? Toi maman au lieu de se concentrer na ko éducation bana tu es biz na YouTube ya ko finga ka batu biz na TikTok ya ko binaka ya yebela et ça un conseil to personne sur la pembe to sur la pembe na bande ko na biso o ya TikTok ya les gens qui ont créé TikTok to ko zo une émission spéciale pour la TikTok hein? TikTok et batu ba transformer TikTok na mabina non quand la Chine avait créé TikTok. Les Chinois ont créé TikTok. Et c'est là qu'ils prennent détente, oui. Et détente, comédie, moi, Mickey, et comme c'est que n'est comme si comme tout bas comme on a ça volume na TikTok. Kobina bina non. D'ailleurs, on a Chine. Pekisi TikTok, ça y est comme sous. Ceux qui va monio chinois, to chinoise, aux autres bina na TikTok, aux autres makamazanga na TikTok, on t'arrête. TikTok les gabino. Bande wato obina bina inutilement na TikTok ya to kozonga la image to kozonga na TikTok et ça émission de l'autre to ça comme un clin d'œil préparez-vous émission de Koya maman papa tika ba émission inutile na YouTube ça la émission ko instruire batu émission éducatif
est-ce que komi tika ko finga kabatu po kala mingi tepe régulation YouTube ko ya ba wa finga kabatu et vous allez bilinga est-ce que komi o to lobaki te to lobaki to lobi. Pourquoi gaspiller votre temps? Pourquoi passer votre temps à regarder les gens qui ont déjà gagné leur vie? Au lieu de préparer votre avenir, au lieu de préparer l'avenir de vos enfants. Est-ce que komi o to lobaki te to lobi? Ya to komata la osika boli solo ya passe na ebité ba fille a monté ko ba fille Android ba na ya mikolo yo. Ya tu as encore 18 ans. Moi, je suis encore 16 ans. Alors que tu as comme une jeune fille. Jeune garçon, encore 16 ans. Alors que tu as comme une jeune garçon. Bah, la valise, tu as kate. Bah, oh, anglais, oh, I know. Binora, I know. Oh, français. Papa, je sais. Maman, je sais. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu connais? Oh, portugais. Kunyeso what? Mounouke zaba. Na yebi. Oh, yebi nino, ebité. Bah, les oreilles ne dépassent jamais la tête. Ce qui m'a toy et les kimoutou. Wano komi la paix. Est-ce que vous komi to sur la pembe? Maman, kota ya mwasa kota awa. Kota ya mobile, to bofana escram rote tinde la eliet. Ya tala mission papa fisto mamba olo pona bino. Et ça na mi bongo na Royaume-Uni et pesi passe ya kosakana te. Jeune fille oyo ya trotanga komo na ye, na yedi so na prononcer yango très bien et na ebité mais ebi so on à Londres ba ko prononcer ko le kabiso. Mais trotanga komo po balagisi yango na télévision partout et ça dit ko le capo et ça dit et ça la mi ya solo. Jeune fille, on a combo à Verfi Koudi. Je ne sais pas si elle est de quelle nationalité, mais elle est noire, Verti Koudi. Azakara fille Android. Bah, ça rabino, bah, africain tout noir, bah, fonctionnera n'engi moko. Jeune fille, Oyo, Azaki na mwana na il y a une année, 8 mois. Une année, 8 mois, c'est combien? C'est à peu près 20 mois, non? 20 mois, c'est une année, na 8 mois. Oui, une année, 8 mois. Imaginez, Yemro Mouama, à 18 ans. Soit on a une année, 8 mois, c'est-à-dire à 16 ans quelque chose déjà. Voilà, à l'âge de 16 ans déjà, yo moi na moi si aux 8 ans. C'est-à-dire que tu n'as pas respecté l'ordre de mes parents. Tu te dis que ngana yebi, na komi, kunyeso, je sais, I know, you know, ce que suki nanganini et peut s'y passer. Makama on bayango, est-ce que na 16 ans, na 18 ans, jeune fille, à cause de yanda kunaye, nous quand on grandissait. Moi la moi si tout moi la moi si on a aussi mobilité au kobi mananda que ma parent tu seras là et ça qui éducation malamu ah ben bambo comment développer au moins moi soka zuka ba musala muke surtout bana basi baya mi bala basala problème te baya mi bala c'est des fois résister à mandam baya basi à 18 ans moi na biso oyo moi on a combo ya Verfi Koudi akeko fanda esika yemoko na ebité pour aso ki zemi pour aso ki musala je ne sais pas ce qui s'est passé mais hier bale ko fanda na appartement yemoko na mwana na yi. Quand tu te dis que je peux rester seul ngamoko obiko mukolo et dit pesienze là akeko fanda yemoko kasi akeko fanda na bébé na yi. Je me demande est-ce que asala ki na mobilité mobala bane ko ya to ane ko ya te on ne sait pas ce qui s'est passé mais balobi awa abane ko fanda yemoko na bébé na yi je ne sais pas. Si moi, il y a 18 ans, jeune fille, Koudi, à l'anniversaire, il y a certaines filles, Bana Misusu, Bayami Bali, quand on a commis ça, Bayami Bali, ça va prendre pendant mingité. Bayami Bali, on a conseil à parents comme ici. Bayami Basi, la problématique est mort. Bayami Basi, tu vas quitter au canal, papa Zoloba. Yoka tonton Zoloba, Yoka papa Zoloba, Yoka oncle, Noko Zoloba. Anniversaire. Il y a certaines filles qui ont été sans pour autant fêter anniversaire. Pour la qui toko. Anniversaire c'est bien beau, tu peux le faire. Ou fêter en ce moment, mais pas chaque année. Pas chaque année. Bon, on va dépenser pour l'anniversaire. Ataba kabelio, ataba salibé. Mais tu peux aussi utiliser cet argent là. Na kosala makam mususu. Je ne sais pas si elle travaillait ou si elle ne travaillait pas, mais puisque Abane Kofout a quand même appartement là, cela veut dire que jeune fille Oyo, elle travaille quelque part, alors regardez-moi Michel. Alors, à cela qu'il y a anniversaire naïe, alors que ma copine naïe que non, anniversaire Zali, d'accord qu'on fait un mot à Londres. Hier, Abane Kofout a bon à Brixton, voilà, Abane à Londres, Brixton, Abane au Royaume-Uni, et ça Brixton, to Brixton, ça va pour mes athées. Qu'est-ce qu'elle a fait? Anniversaire naïe, jour où qui voilà, azui moi naïe il y a 20 mois, moi il y a une année na 8 mois, c'est un bébé, c'est une bébé, c'est une très jolie fille. Oh besoin le kawana.
une très jolie fille bébé ya kitoko pena boy mwana oyo ya 18 ans jeune maman ayebi ka okende fête anniversaire na maninga na ye anniversaire oya ye oya koksi 18 ans na ake sepela baninga na ye olezo mwana wana akende kotika ta pa koko na bango abenga tout entre parenthèses papa ya mwana wana apesa ta mwana on ne sait pas finalement moi j'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé donc moi je suis en train de supposer que atika ki mwana donc olia ke kotika ta pa koko na ke maman na bango que maman na la fête baninga na ngai tala koko na oyo na ko peut être que lobby to leta on to lobby asala ngote elle a préféré ko laisse mwana atiki yewana alali très bien berceau abimi accueilli je suppose que peut-être quelque part baninga babandi ko kuta na melima muke elle croyait peut-être rozonga voilà esa hypothèse oyanga peut-être parce que je n'en reviens pas moi je n'arrive pas tant à komiwana peut-être voilà esa hypothèse avec bosso peut-être tant à komiwana ambiance la gari makasi babi non faites go suka té et que continue peut-être à Londres babi ngo bakki Londres na éviter parce que balobi hier alonga na Brixton à Ketty na Londres na éviter Brixton na Londres ça ils a combien de kilomètres et ça proximité on ne sait pas mais à tiki moi na bébé na ndako moi na bébé elle connaît peut-être rentrer je ne sais pas mais à Ketty na Londres o ya kewa bandeko a sali 6 jours et ya quand je te dis que je sais I know, Mounouke Zaba, Kounié Soko, Bioko Mukolo. Est-ce que Naki Mukolo commun? Parce qu'une fille, attends à 16 ans, attends à 17 ans, Sokobo, tu es devenu mère responsable. Tu as oublié que tu as laissé un bébé Nandaku? Otiki bébé Nandaku? Il y a des filles, oh, bah ça m'a yé, la table, à l'âge de fleurs, Mouké, au comment na yewana, Azoka Kanaka, na bébé na yé, mais je ne sais pas, Bana, oh, bah, Sokola, na Mikili, en poteau, Bana, oh, bah, soi-disant, pays développé. Mais tant que vous êtes à l'aise, vous êtes dérangé, vous êtes imité. L'anda ba parent de ba est-ce que commis? Na ma kamba watang sarabi so ba no ba otanga ba sexualité dans l'école primaire et vous allez à l'ouest et vous allez à l'ouest et vous allez ma bekoleka le pur arrive. Éduquez vos enfants les parents notez ma be au quota. Atiki bébé na yé il y a une année 8 mois à Katissa Ketty à Londres ambiance à Rosarate à sali 6 jours s'il vous plaît. 6 jours. Talasiko. D'abord, ndenge batang sabisu na anatomie, je crois, je ne sais pas, que moi na mobile soit sali 7 jours à sec à Zoliate à Koufaka. N'a été ce que change pour ça va jeune à 21 jours. Ah, on a pas ça tout au Colongo mais ça nos pasteurs oh ça la jeune à 21 jours kawa ko sujouter. Moi na mobile ça 7 jours après Koufi. Moi na moi je registre un jour moro de plus 8 jours après Koufi. Si yo bébé penaya une année 8 mois, bébé à 20 mois, atiki bébé à 20 mois pendant 6 jours. Akenda qui peut, je ne sais pas si elle a perdu la tête, son akata mutu na ye, ayeba katiki mo na pas kokona bango, on ne sait pas. Est-ce que abeka ki boyfriend na ye, chéri na ye, papa mo na keno, dans la fête que tala moi je ne sais pas, on n'a pas de précision. Oh ba abi atiki mo na pendant 6 jours. Tangu bilenge ya fête sili anniversaire na sili abandi ko zonga tangu azongi afungoli ndaku akebo atala mwana do pe masusute asimba bébé baza cadavéré ye moko azu téléphone a bengi ambulance mon bébé ne respire plus qu'est-ce qui ne va pas na Londres ya iso à Londres combien ya fille yango ya na habité sur notre prononciation très bien vers fille Koudi voilà oh bon la photo a ye wana fille yango tant pas pompier ba ye ba pompier ba ye batali mais mwana oyo akufu mwana ça akufu mwana akufi abandi ko lela ba kena mwana wana ko mwana ba sala autopsie ba moni ke mwana akufi na déshydratation voilà elle a été déshydratée donc ma posa mai ça na kila kata mwana wana mai nanzala ebomi mwana soki mukolo ça 7 jours akufi et mon mwana sikoyo bébé il y a une année 8 mois bébé a koufi ba tuni bo ya tuni siko et puis évidemment moi na koufi maman non ba kangi et pas na 18 ans mbila tsaye mabe wa kenaye ba kena procès ba tuni mais moi na oyo bébé oyo moi na oyo akufi ndenge ni comment est-ce que moi na oyo akufi na posa ya mai ndenge nini nanzala toi tu étais où na comprendre le phénomène est-ce que ndako na yango ba taki caméra surveillance to ndenge nini
parce que so la sakuna ndenge ya zo bima abimi akei na dans ndenge ya kozonga ya image entre kotula na radio le collègue gold kuna na radio le collègue gold mambo mona image na kuna ndenge zo bima ndako akei na ndenge ya kozonga donc veut dire attaque caméra surveillance yemo na éviter que c'est passé. Oh non, alinga wangana. Oh non, j'étais seulement quelque part alinga wangana. Ya. Pays développé. Ba traquer numéro na ye, ba traquer ce que basala qui. Ba moni que ya koma qui tine à Londres. Ba moni la vidéo surveillance ya au monde là. Et sur les caméras ba vidéo surveillance. Na Londres, na ba boîte de nuit, ambiance. Na ba ninga na ye. Au moment atiki mo na kuna. De wasa ambiancer. Asali ambiance na butu bobimana à tongo sans pour autant raisonner à tiki bébé nanda kunaye. 6 jours s'il vous plaît. Alors, elle a été arrêtée, condamnée à 6 ans de prison yaya. Est-ce que 6 ans de prison va payer 6 mois là? Non, 6 ans va payer condamnée à 9 ans de prison. Est-ce que 9 ans de prison? On a habité 9 ans là-bas la Londres parce que la fête du Sud la fête du Sud va condamner à 9 ans de prison et ça le coup là 4 ans et demi. Si on va condamner une année de prison en Afrique du Sud, c'est-à-dire qu'on va condamner 6 mois de prison. Donc, un jour, ils allaient de 0 donc, de 6h à 18h, ils ont un jour. De 18h à 0, ils ont 2 jours. La journée, ils comptent 2 jours. Na évité sur la Londres, ils ont 2 mois. Ceux qui sont à Londres, ils vont condamner 9 ans, ça veut dire que 4 ans et demi. Na évité. Mais dans le Congo, on a 10 ans, c'est 10 ans ferme. 10 ans, mais 10 ans ferme. Mais bato banga ko ibaka la tira Congo ba condamné mwana ande mwana et pesi passe ya ko sakarati ba ya basi ba ya mi bali to yokaka tala likambu ya boy tolo banini mwana oya mwasi mwana biso oya mwasi kombo to kimanga ngai na ebita nationalité nini on n'a pas précisé verfi kudi oza kombo watamboka nini mais asa africaine kaka elle a été envoûtée tolo banini qu'est-ce qui s'est passé? Un anniversaire, même si anniversaire au même jour, tu ne peux pas laisser un bébé d'une année 8 mois, moi il y a 20 mois, au tikaï nanda kuriye moronde ngwana. Ya batika bébé à 30 batika bébé 30 minutes c'était. Bébé ça faut surveiller, au surveiller mukem ki otiki bébé OK. Peut-être ce que qui même jour wana. Alinga okuta bébé ça en vie. Mais jour à l'ibosso bébé supporter. Voilà moi leli voyez kauki ata ma ezate. Abel ata libele moi ezate. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, elle est revenue dans la soirée à Tayomoko. À côté moi la cadavre. Moi la bille qui n'engini. Moi on est 20 mois, une année et 8 mois. C'est un bébé. Moi, un bébé. Tu as une très jolie fille, petite fille qui te connaît, maman a 18 ans, abomi et karaboui. Mais elle a 18 ans. Quand on condamne, verdict Ebimi, a payé 9 ans. Donc 9 ans de prison, 18, c'est-à-dire combien on a? Comme on a 20, 18, comme 27 ans. On a 27 ans. Âge de fleur de caca. Est-ce qu'il fallait avoir 15 ans? On ne sait pas. Ne va pêcher 9 ans de prison après Abino. Pour moi, c'est suffisant. Il faut abattre ça. Na éviter de commenter. On est sans acquis Jijouana. On a condamné 9 ans de prison. On a payé comme prison en vie. Ton nini. Si ko moi na wana, est-ce que pour la nini akede ko tika ta bébé wana et pas ko na été. On ne sait pas. Bébé wana benga ata mobile na été papa mona na azwa mona ante pour la on ne sait pas. Bon pour la nini akede na bébé na ante. Est-ce que zemi yango to bébé yango abandai ko bomba ba kamado ba batesa na bébé? Et puis si passe sur le haut, t'as la bébé à kufika aboy. Peut-être bébé wana alinga la moi si munene. Alinga la mutu munene, mais t'as la bébé à kufika pour la négligence ya maman. Maman a sa âge 18 ans. So moi que aux 18 ans lingi na vie. Pourquoi tu t'es laissé à une débauche dans ma vie zangatina? Ba ya basi était bino suivez le conseil des parents. O to lo bakite, to lobi. T'as la lisolo oyo esuki awa. Merci na Chris Larise Pelende. Réalisateur à émission Oyo Radio Locale Télévision, il y a assistante naie Winnie Laris Pelende. Merci na Claudine Laris Pelende, on a bon script, nous surtout sous la coordination il y a Maman Rina Umbi Laris Pelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbire ni virage. Tokutani prochainement avec un autre numéro de l'émission Radio Locale Masolo sur votre chaîne Radio Locale TV. Yaya, ce que vous avez dit à Kobeta, Benga Biso. Benga biso soko biso te comme ça te tika audio to kolanda liso na yo ya to pesa ka masolo o eza na sens to mettre masolo ya solo kaka
Ah ouais, c'est la solo le koutate. So beti le solo avant oya nango zala sûr que le solo wana ezali pena ya solo pour tout vérifier avant de beti yango. Est-ce que vous commis c'est que bien. Portez-vous bien. Santé de faire à tous. Hein. Chap chap. Et tchara. Radio Collectivia Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Ya boto koma wana tika topé sa matondo to remercier Michael Josh, sponsor officiel ya chaîne Oyo qui nous accompagne et qui continue à nous faire confiance. Michael Josh, merci à toi, merci à vous aussi kozali wana. Alors to senga bino loko moko bandeko ko na site na website ya Michael Josh. Au côté kuna oponi article ya soki net na Afrique na Afrique boyi. Sikoyo winter ngebanda. Vous comprenez? Siko na Afrique boye elo ndenge banda sama ndenge banda siko na Afrique pour ce moment ya ngona oyo le t-shirt boye to la ti boye ba polo oyo ya Michael Josh au sentir kilo pena ti na polo pena boye mutandimi mais na Europe sika boye mali le banda donc kuna ba rivage ezali ba veste pena ya solo ba jaquette pena ya solo pour na winter c'est quoi hiver na Europe na Amérique na Océanie et bandi ya bokota kuna na site pour na commander quelque chose ya to supporter griffe ya wana mboka ko to supporter griffe ya wana mboka ya biloko ya kolata ya bien na moins cher tala yo que so ba chercher kuna 1535 € sikalango ba trahir payo soko so ba chercher na Michael Josh prix moko abordable mama na griffe ya wana mboka ya na lingi Europe nyonso tout to yeba Michael Josh existaka ya bengako côté na site commander quelque chose pour Michael Josh so rebino côté na site yo benga le Michael Josh so na ngwa so za ngote benga to kopesa yo o so na Michael Josh ye moko so za laki yo mutentel to mona na télévision Michel Leki ngala so na Mechentel na Mechentel coutuyentel papa eza griffe papa ya to soutenir wana mboka est-ce que vous commis c'est que bien. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habilleur officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka, bon monake, ba namboka, congolaise, tala biloko ya kosala, et pas papaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Omoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba chuchu yango yo Afrika la tsabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bilamba tina ndako. Little People Shop toza na bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little
People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de devenir étudiants en Afrique du Sud. Dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte ako guide bino ndenge nini mwana na yo ako sala classe ya pilotage. Alors avantage nyonso hébergement minerval olingi mwana na yo ayiba kobongisa ba moteur ba avion benga Mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te. Alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazoye kola avion, bazami balé, mwasi na mobali. Et bongo bino na Congo. Ozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, Tokumi Sayo Ndenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.